Ave Maria Stevie, Souka na chaîne, Liboso Moutouté, Sima Moutouté. Bon, je vais commencer le direct, mais je vous attends. Je suis déjà Kin. Ah, na poto, na zongi déjà, na Kin. Na zonga lelo na 6h. Le na 6h, na zonga qui déjà. Na ndako nde bozomona wana. Ba pété, ba tunanga, ba serviteur, ba servante, bino nyonso bokota na lingina solana bino muke. Gaga ça y m'a bien no sagimbe. Et on a évité ce gars où tu m'as ni ce qui n'est pas maman. Donc na olongole bon monde il faut. Voilà Poto, voilà Paris, voilà Allemagne, États-Unis, partout Québec, Cameroun, partout où vous êtes, soyez en ligne. Je suis là. Le grand Fumundale de Nilesi, Batunanga Bozawa, puis Bato Bolela, Bozawa. La moni boyo ki mbela langa déjà boza bon matatina ba 1000 nga linga bon so bokolo ba 4000 message na ngo lelo communiquer te benga yebisa ba master ba tubele que dele ça y oh boîte de nuit oh boye oh na o répondre mino lelo oh ba combattant oh boye te ngana bino la na linga ina na pesa mutu mo émission te avant ngana loba ngana zaki na mo donc na linga ile ngana za en direct na bino ba tunanga nyusu na éviter soki gaga tsenga na TikTok soki wa hein donc tous en TikTok tous en partout na lingi bo mata na komana na 1000 après to ba to démarrer pour ba tout ba rater te omoni ba to ba Peter na ba tunanga nyonso ba nini faut beaucoup kota déjà est-ce que les Peter vous êtes là ah wa lelo eza di solo na makambo nzambe lelo tote ya te lelo eza di solo na le sabino na oze aso boko ngana 1000 ngana bandi po et permettre mon message lekan na yebi bino très bien batunanga to mesana pasta gena ba betagi na pari yo mbungule soki ni en tout cas boko yo to moni na boîte de nuit oh to sali boy ngamo yo le leader des leaders yo ya sazongi. Ah, mes condoléances à la présidence pour la liwa ya porte-parole. Vraiment, condoléances à la couple présidentielle. La PCI, vraiment mes condoléances. Arche de Noé et Naba NRC, au nom de la famille NRC, nous présentons les condoléances. Guerre, on a ST, ils ont Toko, Bana Congo, maintenant Loba. Là, on a deux 5 ans, Bino, Bokota. La monnaie, vous combien à 500? Ouais, Bozo Mata. Comme on a 1000 quand on danse sur la bino. Ah, vous partagez, vous comme vous voyez, nous devons l'inga souter. Hein? Oh, le Peter, depuis qu'on s'est rafali, il est l'autre sololité. Now, c'est la canne à bémission, maintenant, on bino live. Bon, matate, bon, partagez. Bino, vous avez 3 minutes, tu comme 1000. Ah, si ça est quelque tel, est-ce que le Peter, vous êtes là? Oui, lelo mais pas ça là tu bonne ngate fali. Fali na maman ke chope bato ayilinga biloko yo ngai abato te bomona ngala biloko. Ah lelo ezoyinda. Na komi ki chassa na 5h. Pour ba journaliste on a ba na aéroport ba yena ba 6h. Ba tutu ba France te mai ba Toulouse ba to ala nyonso ba Mike Lokamba, merci. Je vois vraiment que vous m'aimez beaucoup. Hein? Hein? Et puis, Bandeko Yalo Sambo, Bandeko Arche, Bandeko Ebele, na yogi na babatumus ba journaliste kuzo ba bimi na Paris ba mo le wana mamati na pardon na répondre ote. Kwa impact ti. Na répondre ote na beti o kara. Na moni ba te belé ba komo commenter nini. Et là, on est éviter pas mon tunamino. Beaucoup na 794. Ah, beaucoup moya. Na 1000 juste na bandi. Donc 1000 maintenant na bandi. Ekoinda. Et tout le péter, est-ce que vous êtes là? Ouais. Nous sommes là. Votre leader est déjà de retour. Il vient d'atterrir à Kinshasa.
à 5 heures juste j'étais à Kinshasa. Donc nalala moi muke pour na peta ba péter na ngai bokomi na 842 na monezo mat. Péter na ngai na bato balinganga na ba frère na Christ na ba seba na arche lobby confirmé na arche de Noé 8 heures goyinda. Bato bazo finga delele si ba finga delele ça si la église de kufa que c'est là. Ozela mutabana masula stade après coutume sangate. Ozela nazo kendele na bino na losambo na ndenge moko moi oyo ti décembre. Boloba so na udi bandu gazi. No na udi poto skola saile. O akena azute, o atila, ngayo. A Peter na bana Nzambe ba serviteur ba servant de Dieu nyos. Ba tu belé o bazo créer nga ba problème et belé ya ba pasteur. To comme en 974 ah ouais, tozo poussana. Partager. Moloko 87A Arche de Noé. Na lingi lobby. Bato balinganga bandimi ya Arche de Noé ya kala na ya sika. Ba o nyonso balelanga. Nazo mona ba musicien bato na bango ba renforcer bango. Nazo mona bato nyonso parce que so o leader aye ba yamba bango. Siko ba bino ya ngai faut bo prouver capé. Non seulement bo s'abonner, na moni bo komi na 1005 oui, il faut bo s'abonner. Non seulement vous s'abonner na ba biloko na sala kawana na Vodacom pe biloko na sala na Orange il faut vous s'abonner puis boyoka nga boyoka ba conseil na pesa kabino parce que ce vous yoka zo sanga pe nga bien bo soutenir nga bazo finga nga mutu na bino tout mais bino bozo kipenga te bo s'abonner na YouTube na nga bo s'abonner na TikTok nanga bo s'abonner et belé parce que c'est comme ça que vous me soutenez. Instagram peut vous s'abonner parce que bato a offert nanga trop. On dirait bino bozate. Et pourtant bino bato nanga vous c'est belé na moni pendant na poto ke bolinganga na moni partout na bato so ba olela ne na kombo ba olela. Merci vraiment na zoma na bozo kinde bozo matana lido kinde atana ba 10 000 lelo. Ola la sabino ke non bolinganga bo accueillir nga pe lelo nga na sepela. Amoni bakando ba eko talanga bière nanga na eko mona batutu na pesi ba mettre tu mbota na poto na pesi ba batu lokola ba cobra mettre cobra mbote na poto na pesi ba batu bele mbote na poto batu batamona nga ba non mettre cobra yo na ba donc na pesi mbote na kokoba na poto na batu bele o bazola nanga o basute nanga jamari lesi roger lesi minoto na inyongo tout ça ba na poto na leli na pesi bato ebele mbote na pesi donc na lingi na banda na bino bato bolinganga omoni lelo na bengi bato balinganga donc so lingano ngate kokota te po na koloba nini oya okota pure po mona nganga buya pro ofinganga ti lelo zero mafinga lelo ezali boyo kanga na yamba bino boyamba nga na komiti donc na komi na no saka na bino nyonso. Vous s'abonner na ba TikTok, vous s'abonner na biloko nyonso. Donc bana kini. Bato balobi trop. Oui bi ki na kamwe. Ba vidéo zo tamola na annoncer bino d'abord pour na cadre ba journaliste à YouTube. Na bandisco. Dieu bénit le peuple qui me suit en ce moment partout bozali. Na tcheli pa molé na bato ba ola na mauvaise interprétation et salati. Bato yo bazo talanga eza bato yo pesinga. Bato balinganga, o balinga ko yokanga. O bazaka blessé chaque fois bato finganga baza blessé bato babuna nanga bato yo pesanga na monde entier nous constituons une famille mabe malamu faiblesse ba supportanga balinganga bongo pe ba supportanga bongo nzambe pesa bango kimia pambola bango fungola mo banzela na kombo na Yesu Kristo amen. Merci beaucoup. Na salaki voyage le 29 na lunga ekim Nangaza na stats, na bondeli po na stats, biloko tueki, na mouleki, la problème nyonso o ezalaki mabe na kata stats. Ba mutu balobi o dele za abongondeli me bato bakufi. Ndeko na ngai. Il y a des choses qu'on n'évite pas. Il y a des choses où Nzambe mo ayebinekisa. Na bondele po bato baya mule betate batwaza na kati degeza na kati te muta bimili bana bapusa ni banyati pona bazo wela porte ya moko de sortie na porte bien puis moko siko lo samo na mama bena moni na kati
et c'est n'assemblaki pour bato bakufa n'assemblaki pour plein parce que na plein wana to loba fallait mimona naki lokola etiki asali recours na biso ba passé ngaka kate akena pe epana oyo été passé ro ya bandalo nini à regretter abi fallait soit avec epana asali prière pour bolo baka délile ta makama musicien mais tout le monde pe nani o ya bandalo nani esprit makata leli abi fallait pa ye pa na ye assemble la ça plein donc atango ba ko kota masolo na ngai ba ko kota n'en parlons même pas to mona bino moko bomona awa ndenge konde assemble la ki pona wenge musique kala ba ko sala note mona mbia ya maki l'église des musiciens wenge ba yemba l'église betelu la kala est-ce que bato wana ba ko sala. Vous critiquez de l'île, mais vous faites ce que moi je suis en train de tracer comme chemin. Vous remerciez Anga Bassal ensemble. Vous remerciez Anga Batebili. Parce que nous avons tracé un visionnaire à Trasaganzela. À Trasaganzela, les lots nous avons bénéficié de l'Angate. Nous avons bénéficié de l'Angobato, Baboya lobby. Parce que visionnaire a mon lobby. Lobby wana nga nazo fongola minonzela. Nazo longola nzela hypocrisie. To longola hypocrisie l'église, to longola hypocrisie na mboka. Comme sincère, tous à la telle que nous sommes. Donc, et là, nazo senga na bino bana Congo, tout le monde la hypocrisie, naza école mobima. C'est une école de la vérité. C'est une école de sans hypocrisie. Je suis normal, naza naturel, naza ce que je suis. Alors, donc, bah tu belé oyo, bazo critiquer nga lelo, lobby ba opesa na raison. Un visionnaire, on le voit demain, pas aujourd'hui. Mais lelo tout moni. Esprit ba mo loba makamba musicien to mo mona lelo ba kabundale sa ba mo yama ba musicien l'église to mo mona ba konde prophète minene ba komo ko landa lokolo lelo bozo critiquer bozo mona deuxième eloko na loba ba to belé na moni garçon mo na osenga na faire garçon moko ya yo azofinga na trop na occupé été ce qui a ke bologo te déjà parce que na responsable moi nanga. Mais si vous avez une vidéo, vous avez une au nom d'Hervé. Natiki, vous avez place à passer. Vous avez le sous bateau, n'a pas cité pour foutre sous bambon. Azala a dosé. Je n'ai jamais insulté faire. Par contre, il y a un ça faire. Mais, il y a les lots musique qui fait la comment bête à la CPN. Au moins, il fait les gens quitter les lots, full l'aérobot. C'est ça, il y a un bukaka. Nous avons ça faire. Piste, il y a guerre, il y a guerre, il y a mafia. Guerre ezalaka loyal. Ozomona o ezali loyal ki non o ya tchenga pe na tche. Ya lisumuté. So fallait asali plein la stade. Yo pe yaka pe sala yo plein kolekai. Wenge betaki yepe aye asali aye plein. Ali wata pe azoya o pe azoya ezali mapinga te za bongo même na makamwa nzambe za bongo. Ngana zali vie kutuna sa tchenga pe na ye na tche. Soni a tche o ya tche na zali pona c'est concevoir mon bale abundaka. Il faut azala kata bitumba. Donc c'est incliné les lots pour na ba o bazo kufa na est na ba soda na biso afa DC o bazo kufa na est. Donc na lingana e sabino le loke ngana ye. Na ye na za mutu mutu moko te, na za mutu abatu nyoso. Na za prophète des nations. Soko ya sai malamu na lobi. O so sai malamu. So mutu ama mo erreur na corriger. Na koye bisabino na osala émission moko mardi nde na ko annoncer bino. Na sengi Congo mobimba monde entier bolandanga na bosolo na politique. Pourquoi na ponier? Pour sa vitrine na bien pour ba questionnaire nyonso oyo bato bazo komituna na ministère à Deniles. Toko solo la makambo nyonso sans tabou. Soki na silisi na ye lisusu na zongi libino. O ba beti na ba combattant, muta betinga na poto asate. Na ke mobimba na zongi. Tu vois, na ye mobimba na zongi. Bah, ça qui a besoin, bah, ça a besoin ni faire passer message au Bolandi. Bah, titre, on a Bolandi, bah, titre, de l'île, si vous tacalisez, non. Ngaï n'a pas quelque part, n'a d'autre à quelque part. Alors, mon collègue église, il fallait aller à la seconde place, on a été une église mamine. Bon, mon image. Donc, on a été une tombe très bien. Mais quand on a le droit à quel est le salemi? Bah, combattant, bah, ngaï, bah, mon a, bah, koutananga. Alors, le col a salle d'émission na odombo ou adali moko pe ya bateau bazo sala na affronter mais ya na anglais na nga na anglais na nga
alobi que non donné si biso toujours la na Rwanda toujours la na bato mabe mais yo usale lo te pona mboka ba commandant biso ba siki habité odombo azali chef na biso te nzoka ndena ba combattant ba groupe par groupe donc groupe par groupe alors groupe wana na biba on tenga na omeli trop ke de poto alors isali que groupe wana musu ba biba ba kutana nga keroka isi ba mboya église après kito solo la le temps na uti kuna na ina retard na ko koma bango de ya ba zelaki ba moni kinet na oya te ba il faire passer message na ba on église après temps na ko koma bango ba ili kolon na isi bango bon ba ya to kutana na affronter bango to kutana to yi pe to kutani to solo ndebo mona ki wana moi j'étais dans la voiture ba lobi oyo bazaki na mo besoin wana tuni bango na mi me kakenza te yaki ba kindoma bana poto oyo nani matuta abeti samedi babito a besoin matuta te toi na besoin la kenza te toi na po impact et indépendant pour yo pas na yo soto lobi monde entier yo kani ba ki pe na raison donc na confirmer le lo ebi na za ba valeur na ngate na confirmer que na za vraie vitrine ya Congo na benda vraie vitrine ya Congo c'est dit le lo bande konanga bino nyoso nde bozo soutenir nga bo na on ça la force moko boye ya parole. Alors, le col va mon qui va tourner sans impact. Donc, il faut qu'il y ait un première chose. Donc, de laisser à l'impact. Il a la visibilité de parler à Baoyoka. Ndé au monde ya qui va saluer au sala. Mon balaro ya kambala mon boy te ga boy bo de laisser to te. Faut moi grimacer ça là, il faut moi ganga, il faut moi boy pour tu vas sentir que ba yi. Ba qui n'a besoin au sala ma bête. N'a pas besoin à bango sala ma bête. Donc, aux ali bande ko ba congolais, to kutani, to beti liso. La titre est alingate. La titre est arabe, blogo. C'est mais ce que message na bango tina suka. Tasimigate o mutu azanguna o libanga no voiture na ngande bakabela inga voiture wana basembela inga 400 wana Mercedes nouveau modèle 2022 ya suka presque 23. Bakabeli ngango na ye nango ezonga sans égratigner. Merci beaucoup Olivier Belezi oyo asainga tongana. Asa mutu munene un partenaire ya Werason. Olivier Belezi boyoka kaye na mabanga Olivier Belezi na Fortune Menge bango balé baba partenaire nga depuis longtemps baza ba garçon ba semé na mboka ba tche ba bisa o abiloki belé ba tse baza avocat ya FIFA baza ba bateka ba joueur ba sina expliquer alors na solena bango esili tant ba sisi ba pesinga kulwa li solo ezubisoti 19h wana déjà qu'il te la qui déjà la beauté à sauter la si ba mon beauté na si kokoba la mbo yote ya ko luinga na zone mais la terre qui n'a pas miti la terre quelque part alors tout ce que les gens disent sur l'église est faux la roloba la bosolo maintenant on peut savoir mon ndam net na ka oyo de lesa ke boîte na l'expliquer de notre que ngai na la deux volets trois volets naza leader d'opinion influenceur deuxièmement naza les lois disque sur le terrain. Troisièmement, nous avons évêque, pasteur. Nous amènons à une église, nous avons la paix batou, nous amènons à ça. En tant qu'artiste, les gens batou nous soupé na normal boué, bako benganga. Neti kawana, et ya neti joueur moko boué na moi sinaye, azayi na posa vous fêter. En fête anniversaire, ya moi sinaye, à louer. Salle moko ya bien pour veiller bien monter c'est pas MK oui à salle la boîte à salle la blog na mais na kati wala za ba danseuse na ye à salle nga na éviter pour ma kota boîte et là de laisser longwe na ndako na ya ke ko kota boîte ti jamais na salle ngote pour na ko kota ti mais en tant que nandu so na la dotea na ko kota pour yesu ka kota na ndako ba Simon les sirènes yesu kota na ndako ya Zaché Zachana, mais Zaché Zara Bajara Batoualat. Mais à côté là, Tinanda. À côté là, Simon le Lépré, Tinanda. Ba pagano yo kapenda na niveau Israël ba benga ba pagano ba passer au baola na ba ebiango. L'évangile est coupé. Ba passer ba côté hypocrisie. Ba be ngai na lobaka na bino ata ba bengi ngana noter na bar na hotel. So ba bengi ngam na kati ya boîte na terre na hotel. Bana kim ngana sincère na bino. Et à différent na muta longwe na ndako akoti boîte de nuit abando bina. Moi de laisse je ne ferai jamais ça. Joueur wana azampate. Moi si n'est pas azampate à yebani na Paris.
ba bengi nga yaka yo ya mangana passer na mon anniversaire na betela bango nga lesi nzambe apesa nga mama tina na tina mosungi na nga libale za malamu libala ekotoko muti monzema malili pasi malili bon nasali banzema ngopani nasali nzembo po moto ayoka ezali afropétage eza nzembo libala mais bandi dès le début le 12 décembre à 12h12 pétage ebimi. Pétage ebimi disque d'or de platine disque na witi ko préparer terrain na poto. Bobo ni ba bimi bimi boyo kateko. Kabilo ka kala ka barumba ka ya kala ande bozomona. Mais ngai boze la disque le meilleur disque du moment. Album 12 chansons. Na 12 chansons beaucoup yo kankunga. Siko yo nga kutu na bimite bazo solliciter nga na beta wana na kendaki na fête wana po na prester. Bon mona eta na prester. Mais na kati wana azaba ba danseuse na ye. Ba ko sepelisa mwasi na bango. Et c'est na kende na manoye sa mbo kata biloko na bino. Non. Nga ba invité nga na fête. Bana kin bana monde entier ba footinga elongo na nga. Nga na artiste. Rwana na gi artiste. Artiste attaque na sali ba disque na nga bazali na posa ba yoka nga na joueur wana. C'est une connaissance. Toko gagner ba mpate kuna to gagner ba mpate bisika nyonso to kokota. Nga na kendo binate. Nga na kenda kindumba te. Na kendo mona mitakala te. Bango moko bazana ba danseuse na bango na kati babinaka babina yi po na yi po na joueuse wana le joueur wana mwasi na ye azalaki na fête. Place à mon peut-être boy éviter ça na Champs-Élysées comme na mo MK. Effectivement à ça la air mon ba soirée na ye à ça la mais bango ba loi qui a mon privé. C'était pas une boîte où ba fongoli mututu ayate ba zuya mo zuru wana privé. Pe ba bengi nga en tant qu'artiste. Ba foutinga ta. Bon on a kitoko. Ba 4h du matin ba yipsinga na nga na 10 minutes. Na ye na 10 minutes na nga. Na vandi tant ba ye ba vandi ba fi wala ba zo bina kuna baba ye la nga bango. Na bi biloko na kuna usama kuna binonga bo pesa nga micro na nga na sala chambre balé tant na vandi na sali maman boyokaki ya mama tina après na ye au sala pétage na télémi na ça. Na ça artiste ata millionnaire a bengi nga. Biso ba bengi Moïse Roboya nga na okende. Ba fudinga 10 000 na nga na okende ponga na cher na okende na prester na bimi na ki. O bengi nga na Olympia na beta na beta. Banzembo na ngeza propétage za banzembo mélange nzambe na banzembo ya sagesse na rythmique congolais. Nga na za Moïse Mbiye te nga na beta la rythme ya bananité. Apete po akomi na suka. Apete po mabele ki. Mokili bebaki po na pétage. Sodome zikaki po na pétage. Pétage. Donc, eza afro pétage. Ba du po ba yebake. Na skali disque po message mo bo faut le kana. Message po le kana ba tu ba yokelo nini. Ozana mwasi, ozi makangu. Makangu na wana osombelie ndako, mwasi andako osombeli le côté. Pétage. Yo za marié, oza makangu, o pesa makangu 10 000. Mwasi na ndako 500. O pesa makangu pona bato mokili ata 500, mwasi no pesa 10 000. C'est ça le pétage. La politique, au mona mutoyo, au lieu to sangana na lero yo to soutenir FARDC, oyo azo swana na oyo, ozo et à pétage. Pétage c'est un message té impoli, to impolitesse. Non, pétage c'est la philosophie. Il faut to tika ba habitude moko boya mabe to zonge la principe o politicien son a peuple. Oza musicien yemba eloko e ko édifier peuple. Ozali mécanicien ko yiba ba pièce ba tuté ko somba ba pièce lokuta te. Soko sali yango eza pétage. Pétage de communauté cri de guerre. Et loko mobo to lingité mabe ya na mboka, c'est ça le pétage. Pétage c'est la folie. C'est l'esprit. C'est un esprit. Mutakomi na soka pétage. Donc, bana Congo. Bongo la kidega na saini. Oh, c'est normal tant on a ndo prester moi na kati ya famille na bango bazana mutu mususu
a filmé na yeka parti ba fia na ba obinela nani ba obinela mokolo fete ba futela ki mbongo ba lwa ki place la polani po na fio ana asepela ba benga inga po nani po fio ana sani asepela ba bo estiser biso Congo Europe te gaga il faut que poto parce que na poto et 4 pays 24 sur 24 vous comprenez donc ma kolimbisa biso oui Afrique donc bana Congo va comprendre basi wana bazobina bazobina Denis les cités bazobina la mokolo fête Lorette mokolo fête comme ne Lorette bazobina nei mbongo na ye aosa vina ye talinga te nape na pesi ba message na mana pesi pas na ngate basuka kuna botambwisi yango bokanti bosisa Denis les au contraire bopesi nga moto obi ngai batu nyonso balinga osanga mabenza machanza mabe wana bien awa nazo solo na peuple na nga batu na nga balinga ngandi na ponga ka franc na bino poto moni de l'est na kati ya boîte de nuit non les années les millionnaires muto a loué les millionnaires pour ça la fête ya nani na ye ba bengi de l'est a presté ba benga inga ko benga na longwe na ndako na ngate na kebal te na ghetto na fête wala te c'est-à-dire ba bengi nga nde Yesu ba benga ke na ndako Simon le Lépreux et ça biblique qui que Simon Yesu ayamba parce que azali to lo bani azaneti ba hypocrite ba tout monde ba miyibi donc ba Israël ba gina droite mais Yesu akenda kuna atuni o sa nini wana abinga médecin mutaluka malade ndaluka médecin je suis pas venu pour les brebis je suis venu pour batu oyo bazana posa ya libiki pour sauver tous ceux qui sont dans les mal Yesu akei na ndako Simon bonga na kelete point kala boye bisaba détracteur na nga ba na loka oloba te parce que mangamba zo lobeza biblique te makenda e fête abengi na fête Jésus akenda fête akana et c'est batala ba chrétien asaleli ba ngutu na ver maye comme ver fête wa les affaires d'église fête wa les ba pasteur ba pasteur bolingo exagéré nazo tuna bino fête au Yesu abongola ki maye comme fait et ça fête il y a pas païen to fête il y a pas chrétien pour répondre ngai et puis à sommer à saler ba mauvais babi mais qui a mené les bons vins on a gardé les mauvais to melio ya mabeti ayeli biso bon vin ça dit que nzamba salaka toujours ce qui est bon faut to gagner ba païen faut to kende vers bango faut ba linga biso faut ba mona pedi na stade wana yo kanze pas fali ba bazai wana ba païen non il y avait des chrétiens moi j'ai vu les gens au ba sambela la bigi sérieux ba na kati mais ba wana bango ceux qui batu la biso ba okatisa biso to katisa bango ngape na côté la bango bino bo koti ngape na côté libino oh tango ngana yembi wana bolobi te elle bomoni basi wala babe mitakala te ba bini ba tenir des scènes na bango ce sont des gens qui font leur travail ba danseuses professionnelles il y a des danseuses professionnelles Congo bo fungwa mapi et ça différent na ba mitakaliste ou ba yamba ba boîte de nuit non ça c'est ba mitakaliste ba danseuses professionnelles donc ba betaka na ba ni pour la kosepelisa mibali na basi peut-être blog ebele bo éviter oh Deliles est-ce ngana kenai bo luka basi wana akelo luka bango te babini na bango babini na musika lise peut-être moni na rwanga la te bo eloko ba tobina ni boso na biso droit de lait ba pesika lait ofele na moni liso ba voir ba bien so masengi nyanza mbali misame il y avait rien de spécial au ngana monati elo ni ngona monati bato bina na bango ngana obeta na masolo na zanga baba ya la biete ça dit ngande ko na bino na kosa ati ce n'est pas du scandale ça na lungu na ndako na ngate na ke ko mela vino na ke ko mela bière to na ke boîte non na kota ka boîte te mais en tant que pasteur ce peut pas bengi na fête mona okende Yesu ba bengi na kana kenda Yesu ba bengi na bandako ya mari ndumba aki quelle est la garantie on ne sait jamais na époque wana ce peut boîte la na air wana me ya koti parce que akepa ya ndumba mais ndumba na ndio azana volonté ba pourquoi ba benga ekofite pourquoi ba benga efalité pourquoi ba benga ba mise musute na pe na public na ngape na seli na sali ne la yabo na batu bele ba olinganga jonga benga nga plein à craquer so ba ko bate ba kedaite be na kendai mo ba place bele mutu ba monte ya minele ba benga ba yo kapetage na beti penze mbona futinga mbongo
na tei bango na suka lelo tozo garder ba la so couple na oya kina boko na bango na présenter bango en église donc boko na bango et puis tomo na bango donc c'est ça donc lelo na ngana expliquer bino biloko oh ba betenga moi betenga na pututi to solodi dialogue pour ngapena ba maître bazala iwa matura bazala ki ba cobra tout ça moi ba maître belé mais par respect pendant yo comme message ba banani. Alors là je m'adresse aux politiciens aussi bon quand ba otake nga ba risque musuna famille na nga akobo mangai nani combattant azwa na poto atike mobimba abie que molesté ba pasteur ibeli ba beta ba walo ba bengana nga bango moi avec respect ba vandi na car na merco na nga très bien Mercedes 400 au mona on kala mingi ta ezokota mai o ba semelenga toujours na raté côté pour l'état d'ici tout ça mais koto yo nzamba pa mole nziko na nga nzamba ya compliqué nazongi na tongo o ya Londres o nani ya Yesu na nani de range à Sika nouveau modèle oh de laisser la Lili album na yo na Kabelio ah regardez comment Dieu bénit les gens sont ça c'est pas le diable na sentir diablesse mon bozo lo bana ba TV boy aussi maman tina sali logote et c'est ngande na za beso na ke loko maman tina muta otinanga moi je suis visionnaire je suis prophète oningo nyoko la maman tina na TV le nyonso maman tina mozo tika de leso oh moi je suis pas un démon je suis un vrai prophète congolais oyo ba congolais bazo respecter na beta ka biloko pesimaka bozo lo ba pobolo ba komanda ba combattant wana ba telemeli yo boyo ko sumuka ba suba la bilamba na telemi na mano na vandi na otala ba na prendre des possessions à Moka mais denile yo sa gola ki président de la république a obeka o le ka demanda na bi oui na prophète na lobia o leka ah moi va yebisa mi oh andi mapenga bi oui yo na kabila to sanga bien kabila mutu nanga et ça problème te est-ce que j'ai menti na lingi na lingité au contraire pour moi encourager ngande pour na continuer lisolo na batwana parce que bana ba revendication bazo ça oyo pe mboka pe fo yoka on peut pas laisser les gens babona akaba beta binocenté il faut dialoguer avec ces gens ya monga na kenda ina bango tina dialogue et ba yoki na yoki ba posa na bango lelo yo nga na osenga audience na mona maman présidente na mona président de la république na okuta na yepo na expliquer il faut créer couloir ministre ou azali chargé ya ba étranger ba congolais à l'étranger élection que vous en Belgique élection que vous en France élection que vous en Londres vous en Afrique du Sud il faut peuple ba vote ezakuna il faut que les récupérer ba vote wala il faut ba toana to collaborer na bango ba combattre baza ba fouter baza ba tout le monde nté non et là on va réclamer social la peuple pour ba lemi ko tinda ba mongo na ba agence les lots parents tinda na descend libumu pasi diarrhée école ça dit pour vivre ça ma na Congo ne sali que bango bazo mona pasi pour la famille ce n'est que normal les réclamations la bango est normal pour mandé commissaire la poto na ba hiver les a passé ce n'est que ça où balinga va faire passer message muta betenga mbatate bomona kiango mutu c'est normal moi grimace il faut ça la baza ma combattant c'est ce qui s'est passé mais ba betenga te message na bango l'équipe to solo na so calmement a libérer na kenanga bongo place au bozo le ba place wana na beta ki après bango et ça dimanche wana mena poko nango de na kenai ko prester donc nazali artiste na nzembo faut na défendre na ke ko beauté na ke ko commencer à batuter na ke ko tala mitakala te j'en ai vie na nga mobimba na ya ba masero na ya bananyo j'en ai trop vie na tout le labino si na kende ka balo wana pona mona o wana l'équipe ya congolaise na kitoko et l'équipe ya ba mindele mututu na kitoko te na ko kende boîte te pona tala non boîte nini basi ba mona nga de laisse na kenda mais ceux qui milina ya benginga lelo ya bobeta na okende les péters sont là oui après bana nzambe awa tozobina tozomela même na stade ya Fali na lingana lubango avant na bana koyemba na ngana lubabo te péters vous êtes là ouais toye fait toye kobina toye musique mais boye beloko moko que yesoya dimanche bozana arche na mboloko 87 à la matin j'allais glisser ça et c'est comme ça on doit gagner botika ba passer les biloko kota la boîte oyo pe no wuti ndako ke kokota différence na bino na ngaya nga na côté te pona mela on doit louer place
fête anniversaire à moi Sinaï, Lorette, vérifiez ça. Et, bah, toi, poto, maman, nous, la mère, nous, bazali, wana, ba sœur, nga, nous, bazali, wana, ba benga, nga, banan, na mabanga, na maona, pétage, ba, sepela, ki, ba benga, nga, ba pia, nga, mbongo, na ya, koye, maman, morsuga, ya, muke, maman, ya, discuté, moumi, mateza, nga, muke, hein, eh, nga, laissé, nzambe, apesa, nga, mama, tina, na, tina, musungi, na, nga, libale, za, malamu, oh, nkunga ya mwana donc la kei qui me fait ça botika loba trop c'est déni lesi je respecte le combat des combattants bango pe faut pas respecter biso ba pasteur donc message la mino est commis là qui ne peut pas tout batali qui n'a pas regardé merci j'étais le nom de ma conseiller présidence au ba bengainga j'étais le nom pour m'encourager na ba ministre le kola modero ba ministre le kola le Guy Loano va encourager Inga, va à Paris, Ngobila Mbaka encourager Inga, papa président de l'Assemblée encourager Inga, qui chef encourager Inga, oui, Mbosso encourager Inga, pardon, Abedassour encourager Inga, Laleteta va encourager Inga, Batu Billy, dans ce cas on va chrétien, au lieu de soutenir Ngai, Bozo Boumanga. Na prophète moi benga de l'Est. Yo, vieux, oza mabe, o bate na mama tinate, na keki ndumba. Bo moninga na keki ndumba na zo bima, na ke na sima mwacha na zo bina na bandi ko bina na ye. Non. Fete na bango. Organisation na bango. Nga na vino kota na ni. Na vale ba pesi na place le temps na oze la tour na nga na sala. Bango ba sali show na bango, ba futi bango. Ba ki, na pe na ina show na nga ba futi nga pe na ki. Et ça bon, c'est pour na poto ba futala déjà, nga ba futanga déjà. Par exemple, sur 5 000, il faut dire 4 000. 1000 euros, c'est qui joue on a 6 mois des chansons, on a 1000 na mutuka ba louer nga jeep à limousine à bien la zone itina hôtel. Je ne dois pas vous cacher. Au beau s'arrêter de donner ces artistes et de laisser un leader d'opinion. Il y a des choses que je ne peux pas parler en tant qu'évêque. Mais en tant que leader d'opinion, il y a des choses aussi qui n'a pas s'arrêter parce qu'il a zappé évêque. Mais le col en Azan les 12 décembre, 12h12 minutes, pétage et puis afro-pétage. 12 chansons. Beaucoup yo kankunga. Beaucoup yo nzembo yo bakosa bino avant. Hein? Bakosa. Banzembo sawana ibele ya leçon na yemili moi cité, na yemili lo mogote. Mama Tina na immortalisé ye en tant que moi si abitumba. Non, nous les hommes, on doit immortaliser les femmes de guerre. Oh, bah, na bisolitu. Yo moni, bah, pété si vous souvenez, bah, comment qu'il est à la TV. Yo, maman, tina, on peut faire mon bain, on trouve des laisses pour mon PC tout. À part Saint-Esprit.